www.potonapoto www.potonapoto. Bien balandi émission Talent Lelo na exaki bino na cadre de Mekato plus introduction avec votre humble serviteur le Mbokate de la presse Julien Botalata la Tala Lelo. Lelo tozali bongo mokolo ya jeudi le 28 janvier 2016 esika wapi nzoto ya Mowei ezwami na morgue ngalema esika wapi mambo oto ezo salema donc awa wa kobimisa nzoto ya Mowei ndenge zara toujours bo comprendre que ba konzi bazo sa musana bango balandi émission Talent Lelo. Bien balandi émission Talent Lelo quand tu sais nous tous les là-bas bazole là tout moni pe ba présence ba artiste et comédien les ara toujours ba bise mari misama zaki mutu abatu nyonso ndenge pe bela dinganga même milana mi mawe bazaye ko ninga mingi na ebité vraiment Freddy na ebité na bengo vraiment na kombo na ya Freddy oh za na image mususu na ebité impression les ani par rapport au yade non impression nga ezaka pasi na motema que ser na biso mari misama atiki biso alors na pena na minga ko lobate azaki ser ya batu nyonso oyo pe ayembeli nzambe ti bato mosu babongwama likolo banzembo na ye onga moko yambali na bana ko benga nga yambali onga na benga ye Maria donc très bien yazaki mutu ya bato nyonso yazalaki te alakisaka kenga nazande mutu na yembela kanani ndenge ba misu baninga oniye baninga yazalaki ya bato nyonso c'est pourquoi moni ebele ya lomoto yetondami pona kozwa mère na biso lelo pona lobi akende mokolo ya suka ndenge nzambe alobaki toyaki mabele tokosonga mabele na pesi ba condoléances na nga na famille ya Marie Misam Mobimba surtout na mwana ya mwasi organisation eza kitoko na moni général Kanyama awa eza pena pona organisation et pona sécurité en tout cas ndeye wana mokonzi ndenge basalaka nde yango wana donc calme eza nango mais adieu Marie Misam adieu Marie Misam ndenge toujours mais Mila na Flozi la belle de belle Sydney ilanga na Australie na Suède na pesi mbongo na mbote na Odon Osongo na États-Unis ba batika Mbokate de la presse te Gila Lokenya un grand merci na ba union sofrango sur Arabiso pourquoi pas na Paris na pesa mbote bongo na Christelle Kumbo batutu merci beaucoup. Ça n'évite impression les années émission Talent Lelo. Ouais, on a bomoni bongo ezali bongo présence ya balobi présence ya Jibin Piana, pasteur Kabundo Wale ça et pourquoi pas na pasteur Sonic Afuta oh bango nyonso baye kolela sœur Marie Misambo awa na kata morgue na bokasité à les boss la mine d'offre pourquoi pas na bayetu bazozela vraiment ba mon événement oh na mère Mila ni mawetu Freddy Mayemba
baza vraiment donc baza vraiment belé o bazolela partout dans le monde. Et pourquoi pas na ya Willy Michel Nkoda Mboka o pe bazolela bazotuna kaka botalatala zola biso ba image ndenge ezalaka toujours toza kopasola kaka po bomona kaka na bokasité na bino c'est bon azonga sima wana bomoni bongo présence ya pasteur Sony Kafuta Rockman ndenge ezalaka toujours asali azosala entraîne na ye Sony Kafuta Rockman azosala entraîne na ye ndenge ezalaka toujours asali entraîne na ye pasteur Sony Kafuta aye kolela sœur Marie Misambu donc mère Mila na la mère Mila ndenge ezalaka toujours kolela bazobenga bazotuna be événement kuna ndenge nini le boss la mine devo ngai na chinois tozosaka musala ndenge ezalaka toujours wana bomona ibongo présence ya pasteur Sony Kafuta Rockman wana bozomona bongo présence ya Jibin Piana azosala entraîne na ye bazola lourd na ye baoya bango mbale pasteur Kabundo Walesa ndenge ezalaka toujours pasteur Kabundo Walesa azosala pe entraîne na ye po bozomona ndenge ezalaka toujours le boss la mine devo Julien Botalatala le Mbokatse de la presse azosala toujours musala na ye na ebité vraiment ndenge ezalaka toujours chinois ouais ça là ouais musala ezosala makaka toujours elengi apeza motion modada esko apo equipement bien balandi émission tala lelo quand on a bisaki bino avec votre humble serviteur toujours Sarah Moussane bomonaki to ba depuis wapi to zalaki na morgue si to zalaki wapi na morgue chinois to veto zo image si wapi to zalaki na morgue et si wapi lelo siko to komi na stade des martyrs et si wapi zoto ya mowei ezali zo sala biso no so pasi o to za kolela sœur na biso Marie Misambu o atikaki biso donc zo sala pasi vraiment makasi et surtout bato vraiment et surtout bato ebele oyo ya masolo bato ebele bazoluka babenga bayeba merci beaucoup ok stop wana bozomona na bino kaka matanga ya sœur Marie Misambu esika pi bato bazokuka bapusana bakota ebele makasi na sécurité mpe ezali mpona ordre nde mpe soki bato bawelela te batala yango vraiment na ndenge elongo bani la organisation ya makambo nyonso vraiment oyo esika bozomona bato nyonso baza kolela sœur na biso Marie Misambu oyo te kotika biso bomonaki mpe présence ya mwana na ye na morgue wana epuis bomonaki mpe présence ya pasteur Sony Kafuta Rockman bomonaki mpe présence ya Kabundo Walesa bomonaki mpe présence vraiment ya bato ebele na kati ya morgue et surtout mpe na bacomédien oyo tomonaki
Fiso Saïsa ina Esobe accompagné na mwana na ye Micho Bozo. Bilonio Sobomona qui va imaginer en tout cas un grand merci. La présence il y a artistes, musiciens, déplique. Au hasard la simplicité parmi les musiciens d'Industar peut il y a d'Industar tout au bout qui s'appelle Abisso. Il y a des caméramans à couleur télévision. Il est impressionnant les amis. Bon, ça linga souci vraiment makasi. Kota la maman Obisso linga makasi na vie. Donc mais wa banda ko Obisso ne subana na ye et les lots tiki biso nzambe ga zo lokumu. Merci beaucoup vraiment. Stop. Plus introduction toujours c'est on a vu Marie Missambo na mère Mina Bazole la makasa on dit makasa bien et ça dit vraiment on passe vraiment makasa mais tous appelés na c'est le scrum OP ça peut impressionner par rapport il y a des Mbote c'est le scrum Mbote c'est le scrum Mbote mais habité vraiment impressionné Zanini par rapport à des sœur Marie Missambo que son âme repose en paix. Nzamba Sunga. Tous les lassers Nabiso et puis voilà quoi. Habité pour matin on s'en est comme la mato et ça là que non est parce que le bilan dimanche to ça qui na ton. Il passe. Oyo kaka boye, oyo kitende kwa beli mbala moko ba bia kufi ya passe donc voilà quoi. Ici vraiment surtout ça peut monter bon mais ça n'a qui n'est pas bon so on a bien vraiment. Si ce moi il na morgue parce que a serre na ya tongo. Donc quand on a causé na début na biso maison mère ndeto on a causé na ayaka na parler na pe na kenda raché amemanga na ba studio ba place na ba place ba non c'est ba montage tout et puis voilà on a habité vraiment pour na yo moni organisation de Nistel Oscar. Non déjà coller l'artiste est beau c'est très bien et sauf qu'il faut pas qu'il y ait un artiste sera coufiné à la raboué. L'album est au Salama, va soutenir en côté et mais soy Moudakoufi va soutenir donc voilà quoi. Congolais face à la conscience, donc voilà. La habité conseil européen ça na famille na yende batika lipeo. Bazalara bien, makambo nyonso ya na makambo belé. Mais ce ba bien, makambo bien payé ça. Ce ba mabe pega yo ya donc. Merci beaucoup c'est le scam. Quand les topsaki bino ba la biso tala lelo biso peta solo biso tous appelés bébé Chitwa au moment qui tout bébé Chitwa on a évité vraiment impressionné Zani. Tu es matanga toi na c'est le scrum donc c'est la famille déjà donc tu es matanga Marie Missambo a fait donc c'est douloureux mais bon voilà quoi. On a une organisation de bon organisation ça va bon même ça va tu vas battre biso placement bien mais bon c'est pas grave on n'a pas le choix de regarder quand même puis bon voilà quoi. Merci beaucoup vraiment. Habite que vous avez partout bon on a biso to continuer suite il y a des na biso sœur Marie Missambo. Merci beaucoup. www.potonapoto